lianza na linga ngomi parce que lianza ndeza ngai donc lianza ndeza eza vraiment ngai quoi comme mindele na so wa bonjour ba lo linga nga vraiment ngote mais kombo papa ya mindele ba pesanga comme na ngeza ka ready donc on a comme na mindele mais comme na ma propre yango na bo o chulo ba wana ndi comme na no propre nanga si le lo ya kiloti wana et puis na kufa nango na chine kiloti na vinanga o kufa nango ba 90 cent so ndamo me mangana ajini ezaka ngati na kufa ngana oyibango aso yemo mo na mna oti conseil za la ka moko to lingana Zambatika amour. Jésus qui sortit sur moto lingana. Surtout lingani tu es à la té. Surtout lingani té. L'ignon suya. Motombango, Nyamambango, tous à la recherche des paix quotidiens. Mesdames et messieurs, bonjour. Mbote na baronyo sur la Rabiso, après Rabiso confiance. Merci pour la fidélité na bino na émission aux bras ouverts. Aux Zarawana toujours pour nos CP Sabino, qu'on CP Sabaro Yangai, qu'on CP Samifi Missouri Star na Londres, qu'on CP Samonvier Luson et Kofo. Na habité modèle au CP la Rangana Longwa Bino na koma nani. Hein? Ah non non non, na tikadika Bino pour la libella na Zawana pour vous servir avec honneur. Bino plateau oyo ezara wana pona oyambela bino batu nyoso o ba politiciens ba artistes et comédiens ba musiciens aujourd'hui sur ces plateaux na ana mutu moko na yebi ke boza place boza kutu boza déjà au CP là mais toutefois na présenter ba condoléances na ngai na Barcelone TV. Ils ont présenté ma condoléance à la grande famille artistique, pourquoi pas biologique, il y a Maman Mindondo. Donc tu peux perdre artiste moro nene, Maman Solange Mindondo, ou qui une femme de valeurs et de caractère, une femme souriante, intelligente. En tout cas, Moli Monaye pe ma bon na kimia et pe ma vraiment na kimia, bon soit vraiment ba image awa, forte carrière technique jusque là ba image ils ont côté mais déjà bozo bana rozwa ba image maramnyo so ndenge ezoleka matanga ndenge ezoleka tout bokozwa ngo awa alors nazongi bongo pona ko yebisa bino invité na biso lelo eza bongo l'homme du moment o ba benga lianza lisoko te bosonja bolingo la misamba misisamba apana loende nyama zamba sila somo te voilà na invité yango wana. Mon Dieu, quand même, on a réussi, on a mérité ma bogo, non? C'est ça qui concourt, on a gagné en tout. Voilà, je suis avec lui sur ces plateaux, on a vu des gens qui bosaient au CP, la pour aider ma solo. Donc, tout ça a des sortes que l'artiste et la biso R azo la succès naïe, azo CP ça va fan, photo tombe la rabango. Donc, on a évité la zone. Bonjour. Papa. Nalinga mingi lo sako ba bonjour zabilo ramindele. Lo sako. Et ça dit wale bon alomia. OK, voilà. N'invité to uti pe ko perdre Maman Mindondo. Est-ce que tu as eu la chance pardon ya ko travailler na yo so jouer na yo? Ouais, na jouer na je crois na jouer na mingi na ba na fa na spectacle moko boye ya zala kapé mais na film bo toujours vomater. Mais tout le monde te va ensemble malebele. Bon, ça fait mal de perdre donc moli moné puis ma bonne qui bien papa lianza na peut-être sur la kaka na kombo ya lianza ou bien au groupe ça biso vrai non na pour na ba fanu ba Hollande. Bon lianza na linga ngomi parce que lianza ndeza ngai donc lianza ndeza eza vraiment ngai quoi comme mindele na so wa bonjour ba lo na linga nga vraiment ngote mais kombo papa ya mindele ba pesanga comme na ngeza ka ready. Donc on a comme on a mindele mais comme on a ma propre yango na bo o chulo ba wana ndi comme on a na propre nanga. Donc on ngeza biso on a chulo ba wana ezaka kombo ya sente. Non comme on a. Oh vraiment la beauté là yo. On a ngona ti. Na la so 4 les têtes passeport. Non on nzibi kombo la yango wana o ba beauté là parce que ba te belé. Au moins ko ba kombo na e lo barango. Donc il faut qu'on se peut-être que ils ont caché ou bien ils ont nini mais c'est son vrai nom. Comme on a sauf que comme on a un problème même dans une affaire étrangère attends ba bureau seni pour c'est le carte de potana potana ti ba katanga ndam mais comme on a ba katanga ndam o bizuka oyo bizuka lianza li sofote o bizuka misamba bobonga bon bo tchaka nyo su izaka comme on a. Voilà, azo un problème si na ba carte d'électeur donc ba kata ndambu. Voilà, lianza c'est la première fois dans Barcelone
Naomi Barcelone TV ba yamba yo na ebiti ba fan ya Naomi Barcelone TV bazolanda biso ba la professionnel so obetela bango mwa mukie parcours na yo po moto ye na ngoto yebi pete me ba yeba lianza lisoko te bosonja bolingola misamba misisimba mama na pardon abimeli wa pipo oya to découvrir mingi na bagag mais to yeba mo parcours na yo. Ouais, parcours ils ont un peu moulai pour na ko kata kaka na ultima pepe musika na ebi ke musalo na bandengo si je pense bien na bandengo na ba 97 98 oui. Wana ne mutakala makasi boy. Oh na mutakala makasi. Na mutakala makasi ngana bani musalo na 98 na bandi ko sala théâtre na l'église. Sala théâtre na l'église na to porta na l'église. Donc on va débat ba 2000 ba 2001 to bandi pe ko sala to no sama ba gag mo kala série na ba na ba CCTV kala on sama ba gag bon tema vraiment face to pesa ba makasité. Après on va na nga ina no travail na ba groupe mobile na ba groupe OK ko to esimi na on to fa na parler. Après na yo sala forti na ba 2010 na ba fin ndi na ko ya groupe Le Réveil ya maman Marilène. Ndi na vendu pendant 9 ans. Ndé no munisiko na décidé que na sala chemin na ngai. Maman Hélène na groupe de Réveil ça 9 ans. Ça 9 ans de maintenant côté Réveil na 2019 fin, na longo na 2019. Donc artiste na bino abanda carrière na ye et pas ya maman Hélène. Tisiko zaka na ba maman Hélène na ba na déjà. Donc déjà na ju déjà ma formation na évidemment musalango ndesiko na ko na groupe Le Réveil. Donc na Le Réveil na déjà musala nga déjà. Qui réveille déjà Moussana. Donc jusqu'à présent on ça kana réveil. Non na longo déjà na autre qui na za les réveillé. Donc depuis février il y a 2019 on s'est décidé que na sa chemin nga. Depuis février 2019. Oui, on est tout ça depuis février. OK. Maintenant liando na habité siko habillement to lobela malgré le lola termoté habillement wana eza ba inspiration na yo. N'habite au bandango kala pour modèle à culotte ou bien il donne les arabakanza. Bon, il donne les arabakanza, il donne nga ezape bakanza parce que azamu ndeko nga mungala, mais kokoba nga wa kufa wa kufa kina ba kokoba nga kufi na 2011 12 je crois. Abima nga koko nga lisofote. Lianza lisofote koko nga. Oyo nga na incarna makasi. So moi ngala ti couper mukiwa na couper za couper koko na tika couper on la tawana za couper koko na liso fota tika za chef coutumier na village na biso yali tanga kufi papa nanga kendaka village matanga sala papa nanga tanzaki kuna ta papa nanga tango koko na kufi papa nanga na biloko ezalake oyi na biloko chef coutumier mo ba posa biloko wala ta ba posa mbembe ba posa koba ba liseke aka pena kilote na veste mo koko ta kolata alors nataka tango papa na biloko wana Koba na ngata ngaya une fois ayaka mo ba 2 ou 3 fois tonga na zatanga za vivant na Kinshasa na mona mo bimane na yose kango fo siko kilota na linga ngo trop alata ngo na mona vane na mboka obi na ndako mo vane na ya chikombo na ona tibilo na vane na village alors tongo siko sala ke ba film mo to ko na groupe 5 ke film mo ta village alata vane nga ba villageois donc ce moment là na zo ki mo makanisi na bino na ko pe ko incarner ko na nga na ko pe incarner ko na nga fona salango papa bonio ça va biloko ila ku biloko ya na kokweza ka o izaka o salango ninga bite na tunika o izaka na chambre kuna na saki mo na kana fungoli na université wana moni kilote wana na bino na leta no kilote ton la lati kilote mo boye na ebisho ngambo na leti na tene na bimi na seki o me o li sofote na ringa moko so na lati ngo papa vana na sala bimi na sala papa tale o ni ngo lati nga bino na lengi so na oui vraiment mo saka mais o papa vomate ngabia en tout cas makambo déjà maman inspiration maman yi ton la couper maman mutu do mutu pasuka mambo ngabi non au déjà des impacts parce que ndako ninga déjà bo ifuna ke na sur scène na zo ke ngona ina ngona scène de moni masole panzana na kilo na no jeune ngo bana 2011 bana 2012 ezaka yango wana ka échange bana 2012 kilo tika moko so eloyo longolo sokolo sokolo vandi wana elambali ko na échange parce que elambali ko na soma na awa ya madona mais kilo wana na za nango banda na lata yango na 2012 tilelo
ti le loka kilote wana et puis na kufa nango na changer kilote na vinanga okufa nango ba 90 ans 100 ans so njama manga na ajini ezaka ngati na kufa ngana oyibango aso yemo mona mamu na oti chef coutumier donc ngana na bo indirectement na chef coutumier parce que na ndo ya chef coutumier et puis na lataka ye et puis na incarnaka ye donc voilà na sepeli makasi donc kilote wana inspiration pesa na kati lianza lelo tomoni okoti poto okangi masolo ya nzonzingi banende nini uti pa Marie-Hélène po olongweti bon pona okoma na nzonzingi babengaki yo basepelaki na yo a partir ba théâtre wana donc banende nini bon nzonzingi na bando salon de yeta na goût sauf que yebi ka succès ya mbala morote succès aura moins temps faut ni bandi mo za vraiment passi donc na banade ya nzonzingi on déjà pas maman Marie-Hélène de ça qui ça les films bing bing bae ba intervenir et puis na depuis on va appeler libanda papa musala on so ça non bien appeler les angate bien ya mo alianza ya ko intervenir na ma filmer bien ngama mingi lianza yaka mo ko muza ko to ya beta nzonzingi anayi mo des tableaux et que so communauté pour que soit chance ya ko na filmer bizarrement passer et il y a place mo beti mo des tableaux mo 3 tableaux mais nzonzingi et puis avec le temps nzamba songa ki mamonga ki bébé petit ko meke non oh mamboye petit ko meke non yo moko pas babengi ko to muto na besoin non parce que tant musala début déjà petit d'éclairage on lui dit que moto na musala tout le monde a posa na ndesi ka mutabi marango wana to badwa ko na posa na nga yo ko na posa na nga 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 on lui dit non musala ezalaki ndo moni mambo ekende ko milelo yo donc gag et na ngosima gag na banango kala mais c'est que na dans bien partie mais na ça na ba film ba découvrir na ba film ba biloko moni ekangi mokilo na biloko ba sketch na ba on a kata ba film on a fait une vidéo de bazu bakati bachi on a fait une nando bakati bachi ezaki te ke okaka mama oboite et uti na kati ba film donc ngalianza na fungo makidi na ba film bagag ndeye te magag tango ekuti ke lianza sokaza makasi na gag parce que ngana pas sur la mutu mingi na bagag wana ta on avec gag ezande mo na filmete gag na sala ke fort ya kuluka ko bimisa mi chopo na libompo muta seka mais film na osa pe histoire normale mais gag ezali loko mutu ta discutement 15 minutes 10 minutes assez kaki boulot aye ba uti boulot zongi palin be fatigué a chenga seki à se sentir à l'aise donc de ce communauté man à travers on peut makasi no monde lelo kenenge ki wana mais na banzonzingi yango komaka pe poto mona to mona ba artiste ba komi pe oui na komaka déjà na groupe les rêves na pesa ki déjà je crois ba 4 films ya ngamoko tant on peut na longwe les réveils ti lelo na buna ko ma 5e film na ngango na sala au moni sala ba jour donc combien de 4 films na continue légende na côté ici na son père TV na côté na Leket TV déjà donc 4 films de on a donc commandé février tout ça lelo donc je crois 4 ou 5 mois na c'est de 4 films on a tourné za 5e film na donc na komaka na sala tout na sala gag na sala ba film na komaka et puis na mo repeli Lianza TV chaîne na ngeza na Lianza TV ils a déjà donc na sala presque tout. Félicitations. Si vous avez au côté Sarabongo, vous avez un site nyonso. Vous avez un site mon côté au Tikaliwana au côté Sarabongo. Tout le monde a tout un film na ye a commis mais ils ont un site moko ya côté. Bon, on a un site na déjà. Au moment où on s'est musano bien au camara place moroté. Mutupeta on s'est musala bien. Ceux qui bateau ba bengote au cas mutuma kangami no c'est mambe qui bien té. Donc on a musana sala na je rappelle de partout. J'avais mon boss Jean Chibo Chibo Benga Rangai, na ki na sa iloko na ngai sinango négatif les jeunes producteurs les que Benga Ranga na salle film na peut na côté ici les gens TV Benga Ranga na salle film na côté ici son père TV Benga Ranga dans na côté na ba chaîne un peu partout sauf que tant hôtel télé akomara bien so benga na osala ngamusa na côté na mais ba chaîne ngeza ba chaîne zali nanga liana na acteur chaîne nyonso ya mutu tu wa mona ke lianza komara bien benga na sa musana ngabie ke nazaka na chaîne mona coach kama ko mo bwana na banumsa na ngano na coach na partout donc c'est ça. Comment je le loso qui producteur à lobby au jouer lianzate au jouer na face mususu est-ce que okoka ou bien est-ce que ce joue bon jeune garçon papa oui naza déjà naza préfère mais le na TV awa de te revoler capena les gens TV ça envoûtement et puis histoire na ngana tika na les réveils avant na longwa na joueur qui jeune à part ça pe na joueur ba film bilé na réveil na joueur mais na komora lianza komba lianza moko na joueur film moko komba lianza monsieur na joueur ba compte ba comme mususu ready pe ndeti o ba benga ready mais lianza te me kanga makasi ba bosana lianza mususu na joueur ba chambre Fred Pio na joueur ba fait 12 mois kala donc na joueur na jeune na joueur belé film ko to sala nga bien na kini non na joueur jeune garçon na joueur na lianza te jeune garçon jeune joueur bien jeune na joueur on na joueur on a lianza na joueur na lianza joueur et a fait mon code 22
joueur va V12 on a couple rêvé par Marilène un joueur normal. OK, merci. Maintenant lianza to koyeba film e okoti nzonzi film ali boso sala oyo poza na film moko muta sala oyo fongola masolo ila film nzonzingi na koti yango nzonzingi na yebite zolobela mingi nzonzingi OK sala libanda una katia coupe banzonzingi obo sala libanda oyo katia coupe o libanda na sala banzonzingi mwebele na sali nzonzingi ebele mais banzonzingi oyo bimisi ba sketch oyo kangi mokili ezalaki nzonzingi moko nazoyeba ya mobali nanga film moko da Costa masala nga da Costa na peso mbote ble pas ozali na sara film wana to sara jouer ba vie de loin film wana epesa vraiment makambo epesa penza makambo makasi deska ba bazwaka ba ndam morceau ba partager et panzani mutu to komi nango na monde entier en tout cas film na pesa succès makasi ça succès makasi na en tout cas ba film mingi ça ba succès ba film vraiment on a seulement na katale rêve na sa libanda ba film ebele na sa libanda na ba film ebele vraiment jouer ba kati ngamo pe film ngana to sala mouta pe bazwaki ba sketch be na kati et kangaki donc mouta wana ba sketch na journée vie de loin et panzani un peu partout donc ba film libanda manzonzingo esala mwa bien ngo wana na jouer ba film ebele ba film za mo ebele mais parce que tu kata na ba film ba te ebele na joie bazozomo parti ba film ba biso ya ser na Nicole Bakata bazobe ba tranche ba kata ba film ba film belé ba coquette donc je ba film même belé vraiment belé donc c'est ça. Merci beaucoup. Lianza selo yo na ba groupe na biso tozana to lobi ko par réveil na yango na banzunzingi avantage za mingi wapi bon moni nzunzingi sala ke mutai ba na vitesse wana na robomba ngote nzunzingi sala ke mutai ba na vitesse nzunzingi sala ke muto azala connecté muto azala ayiba na monde na biso po moni okozaka na groupe no joana na groupe na yo ka okanga na groupe no metango wana nzunzingi mona ke non eza des choses différentes nzunzingi na libanda na groupe na katia ndenge moko te alors na monde na biso esenga na faut confirmer na monde na yo moi tant on a déjà aimé on a sollicité tout ça déjà oyeba mi déjà on a déjà adopté on a déjà accepté par pardon na katia ya monde na biso moi d'ailleurs qu'ils a déjà bien et la rappel pour la formation oui là parce que on dit que ah côté d'ailleurs bon abi que wana Barcelone on avait Tito on avait Batasiala on dit déjà sai on dit déjà la richesse Anse Luzolo na modi vena ngapo na modi na moni 2 minutes na modi déjà que nana tel boyo dit que ça va bien au peut tel a pas dit que non Lianza senti oyeba déjà ba force c'était que oui place moto na wana nani parce que posa na groupe na yo vous comprenez au sein de succès ah baby que jeune normal j'ai un groupe mais tellement continuer nzonzingité au peut ça pena na bienté nzonzing na biso na groupe na kati c'est un peu différent net ngali Lianza boye bio na sala nzonzing na sala effort ya différencier na groupe na nga tant on a bona mnoko nzonzing na bino France sala loko moko oyo na sala na groupe na nga te ba Lianza de soforte oyo na tika jouer jamais na groupe le réveil na 11 ans na salle tant on a banu nzonzing na bino fona créer nzela moko boye tant on a nzonzing banu zo créer sikoyo nzela moko bono ndo bizaba so photo moni oyo na vani na bino na bimisa sikoyo na sala eloko moko boye o tombe ba yo kango ba mona eloko moko boye sikeye vous comprenez donc na groupe na les rêves na jouer ne moko Lianza village oui normal na ti kopela nga normal maintenant na nzonzing na sala sikoyo banzena kesko na zongi mingi kimboka na tali ba soko na tali ba libinja na tali ba monjambo ba bomba ba sanku subwinde ba lo mata na tali na ki na tali na pasuki bampelenge bayali ba soko ba libinja moska na ke na bitena yesu na kimboka mu makasi na kati nzunzingi so on peut na sake fo wana ya ko kabola ya ko pasuka ya ko zala ya groupe boye na nzunzingi na pese lo mususu donc on peut na nzunzingi musala pende ndi maramutu moneto on artiste ozana musana yo lingara mingi succès ya kuta oyebi so succès écoute oyebi te vraiment et ça vraiment tinaté moi que attends je vais aller jo na succès mais ba jouer te surtout sur la chance auto yeba qui déjà succès payé embrasser biso no mo toke na ngolongo. OK voilà na profiter na fait ça salutation na ngai na Alexis Yamamoto hein l'homme de Bayibinga ba plan Alexis Yamamoto na habité na longo ya bino pona ko ya banani hein mon Dieu Adolphe Kitoko on assiste les patrons des cafés on assiste de Liège Cointi point balobi ende vraiment des big salutations à vous en tout cas la ligne rabino mingi naza ya bino pe notika la bino pona habiter na longo ya bino na ko ya banani donc ambiance yo ezali avec Lianza Lisokote bo ah mon Dieu oh
lianza lisoko te yango te pardon bokimisa bato pamanga komi nanga eza lianza lisofo. Kasi liboso ya nalobaki natunaki lianza lisofo te bosondi lisofo te bosonja bolingola misamba misisamba apana lwende nyama zamba sila somo te yo tokanga ngo déjà kutu. Voilà, en tout cas eza ambiance voilà ka pe awa tokobina pe kaka likwanga nzala tobina mibale nga ba danse ebele nga ba danse ebele mais danse moko ekangi mokinde katakata baoba wana partout katakata bao non mi Barcelona kati katakata bao kata satana masasamba donc na otroya wana expliquer ngo bien kata satana masasamba sasamba. Voilà, on a vu le mot boyo. Mais on crée déjà combien de danses? Ils belé, dans ces belé, ba petit era ba comment bisenga senga ujana era ba comment bi pesa. Yangai, ipanganja la pesa yangai, ba trouver, ndeti trouver na sala kango kala mingi ta trouver pour simba moto faut ga posa, faut les biloko faut za na posa, faut sombela mo faut za na posa et puis trouver ezala moquer aller passo là trouver, azala monene tombola trouver donc wana na sala ngo pesika na ba kri loko ba lolendo ezali. Nana ba cri lokola ciseaux fungola ezali dana ba cri belé ndeti samedi passé na concert papa chéri na sayo na boka ba cri na papa chéri donc na binisa ki pe ba papa BCBC katakata ba oba donc il est maître kitoko ba musuba yibi on watala ko ba yibi ba te ba bi za ngai so ba yibi ba mamu bon ba yibi chef za ngai ozongo sans permission ngate. Voilà, tozo kende na biso malembe tozo kende okoma lianza na ebité yo moko vanda ozota na écran omoni pe même toi ozo jouer le rwanga et ça rondeli bien makasi na bana mobo na ba photo na États-Unis na musala na Suède musala na Australie bati kupa mukie awasa lianza sa bonari ya ka fort na téléphone nanga ba imagine na sikomo nezo ya na bi et ça nga fier et ça nga bien vraiment donc apena kina na bi ke kala mingi te balenza ba robima. Et ça le mabete parce que bino artiste ça problème na bino za mingi kokoka na bolinga ngote o so jouer le roi au moins écrire ya kaka des asuro so ki mutu mo jouer le kwa nga na yelimba mo pana ye do lenza o kubima ka lenza wabimi lenza kwa nga wabima nga ba misika bakini awa bazama au moins bazana na bandako parce que nga na bangaka ba ona kutite abanga ba ona kutite ko banga na sens nini na ebike président fille de la jouera déjà boué. Nabi que président Saya jouera déjà boué. Président Esoba jouera déjà boué. Nabi que Ponce Chabani bouge peut-être jouera déjà boué. Nabi que Fabrice Mbala poto na poto leader tour du monde jouera déjà boué. Vous comprenez? Donc nabi que na yebongo. Mais au bazoya na sima nabi ndenge nini ba oyela te. Bango ba calculenga. Ndenge ba calculer ba misusu avant na ya. Zomo ndo nabanga ba obazo yake ona kuti na bidaya yake tuna beti bi na bidaya yake pour ça fait le joueur d'abo na beti boni na betaka na ina okene bo on comprend mais o azoya ayebi ndongo yete oyeba ndenge azoya te bang sera fort donc o akoya ayina jeune nga vraiment na ko embrasser mbala mo na yeto salinzela toke. Voilà staff na biso ya dans Barcelone TV ya parti à New York bino de web ça nga la professionnelle to na besoin ya lianza ye wana là je vois Eric Lapape hein wana batuna biso ba soutenir biso vraiment beaucoup mais na bino Eric Lapape va bien te Eric Lapape oh ba lobia c'est le contraire pour nga yebi yonde boss des boss oui bien ya solo solo bien te oui bien ndongo lobika boye avec maman kanda solo bien te non confirmer solo bien te ayebi pourquoi na loba ne bon. Voilà, merci Eric. Merci yo mo yebi pourquoi zo loba bongo lianza dozo kende na kokoma muke na monde na bino théâtre oye nini moni ya mabe surtout na monde nzonzi to la mingi nzonzi nini ya mabe yo moni après vous les artistes ya mabe na nzonzi ngo na moni na mona moi ba bon na musala ngo to sala bon na makile tout an non so mona so na mona mabele so makile tout an na muduté mais ça n'a pas mon souté ba comportement oyo remarqué o eza na kati na bino yana lo bia wati mtu mtana comportement na ndeti ngabo na bina mutu nyoso
motu moto bakeli afuna lienza to lienza a se comporta mabete naza respect banda ndako mamso ta éducation se place ne outil ngana naza nga bien éduqué na parents nga donc naza bien na motu tout naza social na sola motu nyos tout mabeki na mona motu na potene na finga na yeto asalinga boyino na monya ngote parce que biki lienza na banzela wana te na ebiti na batu misusu nanu ke bazo ba rankini moko boye ngalo kwa na nazo nga rankini na te na mwena na mabe moko te mais koyoka kana bato basala balingana rate o bolingo eza boto lingana ngana singa rato lingana soki za rate to lingana soki ma bolingo za rate to lingana bien parce que ngai yo nazala ngana rankini na mutu te naza bien presque na mutu tout na solara bien donc na mutu tout bayebi bandoko tout sala musala bayebi baya mayo baya mode ngana nga sans frontières na kota partout donc elo na kuti bolingo yo ngana za nango na ba on na kuti to za na biso bien sauf que na ebino te bakati ba ozana batu misusu c'est ça Lienza Oza est né de la famille les cadets de la famille ouais naza mwa liboso na mabota nyonso tout maman na biso na mwa liboso papa na mwa liboso ya mwana be nga chef coutumier papa na bota nga za mwa liboso ngape na baboti ngape na za mwa liboso libota mama do so premier za benga papa ki ba mamuta ba botu na papa benga papa parce que nga zo komba pena mobimba Lienza li sofote donc nga na chef coutumier so premier zali ba rapa na nga parce que nga de paye et puis nga pesta la famille ka moko baleki belé na toza 4 mibali pe kaka Redi moi c'est ça dans moi c'était Redi Rigen Rifin Boss en États-Unis prêtre des potes Rifin Boss et puis Rabi RRR Redi Rigen Rifin Rabi toi 4 dans la famille voilà sobaje il y a papa la maman papa ce ko kombona papa na biso komona la Pius yeba ana ina pe bon maman komona boss yo otuna komba maman na Élysée mais maman na nga Élysée Masokpa papa na ngai Likinja voilà le problème c'est quoi na plateau na fan déjà donc vous me comprendre et ça ambiance donc c'est un peu ça voilà comment que na suka Lienza na sekinde mingi c'est normal il faut se ngana ngana za ngana musekisite ngana binga molelicité na bikangisika papa nani papa Likinja mama na ngande Masokpa pour mingi ba comprendre tenga botama na maye Aminata la professionnelle nga botama na maye ngai papa na ngaze mi ngoti na zamba ba rabu ba kindaka bokila na mère nga ba kindaka na mboka mobu yali na village natal biga parato yali ba vai na zamba biki na zamba mamuza mo bilima molili disi sozate zemi na ngoti wana makusaka na kosima na tebo ba zemi na ngoti na zamba zemi to na zamba basala place na iba basala 9 mois na mboka wana mboka na skopitela mnene za kate pitela mnene za na basoko po ezaki na zamba libinja zemi na ngoti na kata libinja papa na nga hali ba zemi na ngoti na sama sekize mi na ngoti na sama sekize mi ngoti tango zemi na 9 mois okanga makasi na maka no okanga ngoze okanga bimisa na okufa uzo comprendre zemi ngoti na libinja mama papa na nga bitelo kwa zemi na 9 mois abi na ngati na hôpital na basoko pona botama bachenga na boîte pando na nga libinja mai te libinja pa bakomba soko bale ningani ba teme daki mystérieux mama na nga kuina kacha mai zemi na 9 mois to mama na nga kuina kacha mai papa nga moni bunga nga zwinka ya tika pona na mena nga meta kuina mela nga ganga mai ko china munoko to mama ko china munoko nzamba sala biso na minoko ebele quand même minoko za ka moko te to na minoko ebele na nzoto minoko ezali minoko msu ezali to mala mai ko china munoko nga ganga siko na se pra de na botama munoko alikole kanga munoko sefu ngwami pa puf na bimimba la moko pe na ngazo singa kele akati motura chinga na boto ndeto ina pitela basoko basibongisinga ndesiku koko na ngayo kengo na village abi wana zangai abi wana zangai wana dali yanja li sofote bosonja bo osika mona komona ngeske uta wana dona mona mo mystère na bimana mystère wana yospo azongi wana be bazongi su libinza basoko kozonga ti libinja foka libinja bo mai mayelo comme okende wile na voiture est-ce que na mai libinja libinja basoko
Voilà, merci. Voilà, ils ont ambiance. Ils ont ambiance, il y a bras ouverts. Voilà, donc comment on commence à souka, na ebiti, ma projet ni aux anango pour na ma fan na wazolanda. Oui, c'est bon, ma projet d'avenir. Ba projet à venir naza projet naza la grand nasa mama menene ba basalate surtout vraiment na lemba ndeti ngai susi nangeza na lembati ko seksa batu na mokili projet nangeza ali que un jour chien na ko mamunene na sala ba oni je na sunga pe batu so comprendre Prochainement Lianza TV. Lianza TV, donc chaîne en anglais. On s'abonne belé dans Lianza TV, vous n'avez jamais déçu. Mais c'est pas beau de découvrir les abonnés belé parce que nous on a un professeur et puis nous on a un prophète. On a pas série on a ça canal Lianza les professeurs, Lianza Mosakoli. Donc on a pas série ma casse au coach en tout cas vous n'avez jamais déçu. Projet n'engeza un jour l'artiste Moroyo Congozo et Betela Maboko. On a tellement abondé la Congo partout dans le monde. On a des projets et puis si na ebiso lelo kilote monyo na et kotantina ba parlement de rire et donc on appelle un grand beaucoup mais ma ramso za caché pourquoi koko na va kufa ebisenga bi yoza lianza uzana makila ko yeba makila ba star makila ba nkumu et puis nkumu soki ka te fait match de bande na bi que déjà bien merci beaucoup mais aux allons jeunes hein Chéra Zate, Moussa Zate. Non, je n'ai pas inonté, non, célibataire. On a succès, il faut y avoir Gérard on bien. On a géré ma casse, écoute moi si. Donc na Gérard on a bien quoi. To bi que basi ba dina ma solo. Nana bona ba na géré on bien abi que il y aura un temps où non ça m'a na moi ça moi et puis tout voilà. OK. Donc on a CP de ma case ayambi biso. Donc aza moto moko bien, simple play. Donc on a kangié ayambi biso et puis tout ça n'a pas été mission malgré bazo bengi mbang pour ça publicité d'habiter conseil européen ça na artiste na biso bao bazo landa biso conseil parce que yo na kati ya monde wana conseil européen ça bon conseil kaka par rapport au conseil za la moko to lingana zambatika amour Jésus qui sorti quelque chose moto lingana surtout lingani tu es à la té surtout lingani té de nyoso ya donc amour kaka pona amour ne nyoso ezalaka so ba bolingani te na ko bomo pona linga kote na ko fina ko pona linga kote mais so na lingi yo eloko senga aminata professionnel ka feza gayo donzaka bolingo il faut kaka bolingo kaka ndenge ezalaka lianza tokobi na suka il faut na libérer pour déjà dérangement bandi makasi mbote salutation kaka ndenge ezalaka na bao ba soutenaka yo na bao balingaka yo ouais na bandi no mbote o na petit na frère pour Rifin Boss depuis États-Unis petit na Rifin Boss na robo sanono jamais petit na sala nga masolo bien petit na simba bien petit na tanzania le côté on a petit na famille petit na l'école ndingai sans oublier Jean-Pi Monga mokonzi ki mbango na kata États-Unis Jean-Pi Monga mokonzi ki mbango si masolo vient na Jean-Louis Mérita na kata Londres vient na Jean-Louis Mérita ba mbote belé sans oublier Jonas Matuidi les millionnaires babi maboko mbongo Jonas Matuidi le millionnaire maboko mbongo so mona ya pesio mbote au sepeli sans oublier Freddy Mayemba na les États-Unis Freddy Mayemba babi bureau ba Rifin Boss Francis Yembe na bossa note na kata mikili wana Nicolas Tentike moi si moka kitoko ya taille Nicolas Tentike na kata Chine na bossa de mbote le pas de Nicolas Tentike na l'aéroport sans oublier Trésor Mangasa na kata États-Unis Trésor Mangasa ya yo yango wana et Edgar Muzombo Oliando Bokangate Edgar Muzombo mabote belé sans oublier Moïse Mabassa na bossa note Shikita Kongolo Shikita Kongolo aux en charge Shikita Kongolo na bossa note sans oublier Allegria Makaya et puis Pauline Lokota Lifoku mabote belé sans oublier na bossa note Papi Bouze papa français bossa note sous alimono mabote belé Priska Baongo la petite na Londres na bossa note sans oublier Esprit Babalonga bambote belé na pesi Nomi Barcelone petit moi pembe kitoko bambote belé na bossa note Nomi Barcelone wana problème na série ko ça ma sécurité sans oublier Prince Chaban le bourgeois théâtre na Paris bambote belé Prabhu Sema bambote belé Moïse Mabassa bambote belé na kata Paris Rose Moulou bambote belé Pamela Nsungan bambote belé balobi na bossa note sans oublier mon pasteur na ninga retro pasteur Ndala Mutondo na église la Croix qui s'offre bambote belé sans oublier mon père spirituel Jean-Robert Ngondolo Tumbe Ezekiel
mafuta na bosa noté et puis sans oublier na musika na pesi mbote na bandeko tu batala lienza li sofote ba mbote belé to s'abonner na lienza TV chaîne na bino yango wana lienza TV so bino bo s'abonner ça nga bien et puis na profiter na lo baké le 24 aux anniversaire na nga moi le 24 août ba to poto bolinga ngai anniversaire na nga yango anniversaire na nga yango 24 le 24 mois le 24 août na moi na botema o eza moi ba Lyon donc lienza yo anniversaire na ngai whisky vin tomate ndembi aïe pilipili tungu so sangani bat baliaka et donc nabi ke sabi le 24 les anniversaire nanga nabi ke bato ba na bossa na délégation à Paris Michel Kamboudi premier ministre na bossa na à Paris et puis Thierry Kazas Thierry Kazas na kate formidable ba mbote be na bossa na nabi ke délégation à Paris et puis na pesi mbote na Barter Comédie tout na à Paris ba ansu dozolo ba la richesse ba 2 minutes parce que na gloire l'ontete na bossa noté ba 2 minutes na bossa noté ba ve apo ba ve na Jani ba ve na ngade so ba ve na siatula ba wana na tafana 67 ezanga te et puis pour na contacter Lianza plus 743 89 68 51 408 89 plus 743 89 68 51 400 zunga ozwanga Facebook et nango WhatsApp nanga pega yango wana donc na pesi pesu merci beaucoup merci pour Aminata la professionnelle yango wana na le Lyon mabe na bike mago kangi ming me kanga nga poza makambo parce que so kutena Lianza fo minu panza na kaka na makambo na ko suksa na pesi mbote na Rifin boss sans oublier Marie qui soka mère na nga na kata vex Marie qui soka mbote belé mon père Pedrito Lazario Bambote Bile, mon père, dans les Gabino, Troupetin, Espin, Lazarine, Chérali, Fradline, Nabi, Kebolbarafoy, Yaborabi, Soussaran, Espin, Lazarine, Nasouk, Nakesiko, Chérali, et puis na Fradline, Bambote Bile, et puis na Moussika, Nabi, qui est na États-Unis, on a passé Mbote, na Serge, mon vieux, sans oublier Serge Ngwa signé na Kirseville, et puis na Bossa Nioté, Barter Comédie, tout, Biké tout ça dans Matanga. Mes condoléances na famille à sœur Nabiso, maman Nabiso Minondo. En tout cas, tout ça toujours ensemble. Donc, merci à maman Olive Ouatira Rabisoté, parce que maman Olive Lembe, tout ça toujours na maman Nangaï. Merci beaucoup de faire pour ce artiste. Merci beaucoup. En tout cas, Naibike. Tout ça là bien. Michel, wana Bogara tous les caméramens Michel natambola na ya mona zo banga Michel le caméraman moi si ya mongo aleki liboto ya mboto ne lengi l'hippopotame oya mokongo aleki nchisa na fumba ne lengi l'hippopotame oya muluba aleki mijibuku la boanse l'hippopotame oya bandundu aleki misili mikungu ne lengi l'hippopotame moi si ya moto tolingaka te tosenga la pe likwa nganza. Il faut que je fasse un peu de temps. Oh, ba chérie, elle est là, ba comment bisenga, senga. Ujana est là, ba comment bipesa, pesa. Oh, ba maman est là, ba comment biloba. Papa est là, ba comment bivanda. Aminata la professionnelle à Kati, kata, bao, nase à limbese, obi limbese, sotumbolo, ba pour les vendre limbese. Merci beaucoup.